Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na sango oyo tokopesa bino na oyo etali leader monene congolais oyo babengi na kombo ya Werason. Ndenge nini asilaki kondima invitation ya ba journaliste oyo babengaki ye mpona koyandola na bamituna oyo basilaki kotuna ye. Bandeko babolingo na banzi ete na baye oyo balandaki emission na biso na mikolo esilaki koleka tolobaki eloko moko oyo tosalaki appel na musicien congolais Werason. Toyebisaki ete Werason salaki ba po ete ba biloko mosusu oyo yokoki kobanda koloba liboso ya kamera ndenge ozali na poto keba ete bato oyo bazali koluka eloko moko oyo nini bakoki koservir yango ezala lokola arme na bango to raison na bango oyo ya makambo ndenge nini bakoki kolobela na oyo etali mboka na biso. Werason de la forêt yo moko oyebi ndenge nini bato oyo bakosela yo ba makambo ebele epi yo moko pe liboso ya ba journaliste ozali kodementir makambo nyonso tu oyo ba diaspora congolaise balobaka na kombo na yo. Ozali ami intime ya président Joseph Kabila le Reis obengaka ye olamusaka ye meme na pongi soki alali ozalaka na likambo ya koloba ya makasi na kati ya mboka na biso ba makambo ndenge na ndenge. Me toyebisaki eloko moko ete Werason c'est mieux zwa ba musicien na yo pe na yo moko bozonga na mboka po ete komi kotisa na babozomba ya bato oyo te. Me tomoni ete on dirait yo mpo na yo ozali kolinga kaka kobina danse ya lokolo moko oyo bato bazali kobina yo mpo olingi okota na kati na danse wana mpo nini po ete ngai na koloba yango mama Rosalie na ndenge ya bosolo wana nyonso ezali kolakisa ete mayele ya mokende ozali na yango ozali kokoka comprendre bato oyo bazali kobundisa yo na lito oyo bazali na yango te. Werason il faut koyeba yango na kati ya makambo nyonso ezali koleka na poto awa longola nano na motuna yo ke ezali bitumba entre bino na bino ba collègue wana en tout cas il faut ko supprimer yango. Toyebi ba makambo ezali koleka na poto awa ezali ba makambo oyo ba ancien mobutiste na bana na bango oyo bazali ko créer koluka ba raison pona nini baluka ndenge nini
ya koluka bokonzi na kuna na Congo, mais lokola bamoni ete bazali kozwa te bakomi nde kolinga ete kobimisaka bato mosusu ba victime. Eloko ekamwisi biso epai ya Werason ntango asali interview na ye na ba journaliste oyo bayaki liboso epai na ye, Werason asali bambeba po ete ntango tolobaki ete c'est mieux atika kokota na kati ya baje ya bato oyo, mais suka na yango ayi kaka kokweya na propre piège ya ba soi-disant ba combattant to bato bazali koloba kobunda mpona mboka. Lelo kaka ba makambo oyo Werason alobaki, tala ndenge balingi bainterprete yango na ndenge ya ete baloba ete ya solo kutu makambo tolobaki ezali ya solo. Moto oyo penza azali moto oyo atravayaka na bakonzi ya mboka mpe aza na liloba koloba mpona nini. Werason, ngai mama bozali na kosenga na yo mpona futur ebongi malamu ete ozalaka na conseiller moko spécial oyo ete ntango oyebi ete kosala interview osololi na conseiller wana mpe conseiller wana akoyebisa yo bamakambo ndenge nini okoki koloba, position nini okoki kosala, ou bien makambo ndenge nini okoki kokanisa. Wana nyonso to esengaka ete il faut ozala na bato ya mayele pembeni na yo mpona kosolola na yo avant interview. Mobutu le maréchal azalaka ete soki ayebi ete kosala interview monene na ba journaliste ya RTBF ou bien RFI, Mobutu 2 jours avant ezalaki komona bakovanda bangwanda banani bazali kosolola kopesa ye baconseil. Mais Werason ngai nazali koyebisa yo nayi koremake ete ntango yo osalaka interview oyaka kosala kaka interview na loyenge sans même oraisonner. Ozali kokanisa ete yo osali interview mpona kolinga koéclaircir makambo liboso ya bakongolais, mais biso tokoyebisa yo ete ezali nde piège mobimba baatendre yo mpe ndenge ezali wana kotia motema te ke bato oyo bazali na posa batikela yo terrain yo beta miziki osali erreur. Soki mpona ngai mama Rosalie nalingaki kosenga na yo meme vanda esika ozali bato bakanisa kaka ndenge bakanisaka na ndenge na bango. Tala ba erreur outi kosala. Werason, oyebi ntango ozali liboso ya kamera il faut koyebaka makambo nini oyo okoki koloba na oyo okoki koloba te. Est-ce que Werason ezalaki mpenza nécessaire mpo ete ose justifie liboso ya bato oyo mpo oloba ete Jeune Pétrole abandaki koloba n'importe quoi mpona mboka mpona ville boyeboye, apres amona kaka baye kokanga ye, apres avant kokanga ye ye okomi SMS epai ya ministre ya justice mpe ministre atangi basali intervention mbangu. Est-ce que ezalaki mpenza nécessaire mpo oloba likambo ya boye? Oza komona sikoyo esika mayele na yo ezali moke oyo tozali koloba ete ifo ozala na baconseil, mais omoni te ke babiloko ya boye yango namoni bato bazali koloba ete amoni tolobaki ke Werason azali na liloba na kati na mboka wana, donc Werason asalaka makambo ya politique te mpe akoperaka na bakonzi ya likolo. Comment expliquer Werason akoki kokoma SMS po ete bakende kolibere Jeune Pétrole? Donc soki Werason akomaki te Jeune Pétrole alingaki akufela na prison, bon omoni wana nyonso tu ezali ba erreur ba faute grave. Et puis oza koloba mpe malamu liboso ya kamera eke okomi kobanga bia Jeune Pétrole soki akufi awa ezali grave na kozala na problème na bato ya Équateur. Est-ce que eza mpenza nécessaire? Parce que yo te moto okangaki ye, yo te moto otiaki na prison, alors comment okoki koloba babiloko ya boye? Vraiment Werason
limbisanga me nazali koloba ete mbala ya nsima soko olingi osala bainterview il faut ozalaka na baconseiller oyo mpenza naza koloba yango na motema mpenza na kati ya motema naza hypocrite te oyo nanga naza koloba mama Rosalie oza mayele moke oza mayele moke epuis lisusu kaka na maloba oyo olobi oyebi te na minute oyo ndenge bato wana bazali koseka yo mpo na nini oye garçon yo moko oyebi ke bato oyo bazali koganga lelo awa na poto ndenge bazali koloba ete bafemme violée bamama violée donc soki omoni bato bazali kozwa le devant na likambo bazali kolelela oyo balobi ete bafemme violée na este seke elingi koloba ete bato wana ifo bazala prepe baede bato oyo bazali kozwa part na bango mais yo moko oyebi malamu malgré bato balobaka bafemme violée boye bosala boye ata moto moko te atombola mongongo mpona aloba ete bakongole tosangisa mbongo mpo ete tosala eloko moko boye obe bakosomba bakisi kotinda na este rien eloko ekamwisi biso epai na yo Werrason osali ba erreur mwa mingi na makambo oyo olobi mais ebongi malamu tosunga wa mpe totalisa yo ba erreur oyo osali il fallait pas mpe nazali komona ntina moko te oyo yaki liboso ya caméra mpo ya kose défendre ose défendre te mais osali nde erreur ose défendre kaka mpona makambo oyo bato bakoselaki yo mais makambo mosusu olobi ezalaki mpenza na ntina te yo oloba yango